Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien. Bonjour, shalom, nava homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, nakacha mabota la bino, tanda lobaka, boboto, bondeko, nakacha mabota la bino, ezaka slogante, en tout cas, boboto wana ekotaka, nakacha banda kuna bino, puis bola kisaka yango, na miso ya baninga. Voilà. Et puis dans le bi shalom naba homme de Dieu, salam il a saka paix naba de connaissance ba musulman. Et puis tokei vraiment to lobi le sako naba chef coutumier na biso respect na bango. Bande konangai en tout cas eloko na sepelaka na congolais communauté na biso surtout na musalo topona CG zanga raté. Soko zangi sujet, cela veut dire que vous avez zoba. Tous en avez sujet ya kakaka. Kutu mususu soko lobate. Pona pe ko katandambo ko tika na lingisu makamwana te. Na ta on a une bandaka émission oyo na sina tala kiango lobby na ba TikTok partout oyo mwana suka ya JB piana abimi. Wana pesa sujet makasi vraiment bato ebele ba osali lango ba continuer. Biso peto ya kopesa conseil po to ana bana basi ata so na mwana mwasi te ngamuko na mwana mwasi to ya kopesa conseil eza pasi na mawa komona lokwa bato ba jibe na ba parents ya mwana koma bokondi ma mwana bino ata kuto azana makila ko bina akende ko bina na âge 9 ans boko kokotsa école ya danse neti koko na ngai azana école ya danse. Mais ils ont été au Kénogotika na âge ceux qui a 4 5 ans donc botika Kénogobina ata passe yango ata kutu nini yango bande konanga oyo kokomela mwana moko bino mobozo ba conséquences mais pona biso ezakaka essence tokoya topelisa moto. Voilà, mais ngana ye ko sala moi suite ya Theresia na yeko sala penga suite ya makambo ya Theresia oyo ya mwana na ye na ya réaction na ye moko na makambo nyonso to bande kona koumela kutu mingi te bande okande to tambola kande to monaka Theresia salaki moi vidéo moko boye je crois que cause le pas na ye moko basa batu ba filmer ye apanzi yango akimi ba journaliste ba poser sous ba question bande ko na yebisaka bino ndeko na ngai omoni muto abimisaka kombo ya Rando. J'espère kazali, j'espère que toyebi peut-être mso to lingaka ye peut-être mso to yebite nani tupesi bango bambote ebele apesi lelo mbote ebele pa ya Mami Ngeni na Hollande na pesi penza bambote ebele lelo mon esprit elobi na pesa Mami Ngeni bambote ebele na yebisa ye peke na lingaka ye oyo eza 2024. Voilà bandeko mawa tro eza makambo nini yango bandeko Rando ezalaka na pema il faut zala bato lokwa biso boye bato njoto makasi bato ya sino to okoka te yaya okokango te eza pema eleki kokima 5 km à pied na pema eza mabe soko oza makasi te tu peux aussi mourir surtout soki bake kosala basali sikoyo basali groupe na bango basaliene ba oya ya koti yango oya ya koti yango tata mwasi moko boya bimi ya koti yango kingandi boya ya bimi ya koti yango bana ba koti yango ba fan ba koti yango kingandi ba koti yango okende boye ba tie Teresa na miniature okende boye ba tie la Danoise na miniature okende boye basali yo boye okende boye basa ndeko il faut zala makasi bolingaka biloko wana te bolinga yango te bandeko soko za makasi te ya tension okozwa tension okobela soko beli tension te dépression
Soko beli dépression au koti basé le quoi ba mono li sauté jour okobima o yesusu o bandeli kaka yango wono zo mona soko ba faible bato soko ba lenda soki ba leki asali aleki azonga sauté akei mais ba faible na bazoba oyo balinga kokota rando baokoka na bango te abando ya kolakisa bino na caméra ke naokoka mais bomonaka période mobo abungi so bomoni bongo akoti tension akoti dépression bomoni su te akosa un mois amonanaka su te bosekete te ezobeta ye mais ntango akoya na caméra aolakisa bino ke aza forte non rando eza mabe botika yango nasepelaka mpo na ngai la danoise nalukela mutu rando te mais bato nde bayaka koluka yanga yango wana nabimaka toujours forte parce que soki yo moko mutu oluki yango osuka lokwa Teresia bandeko na kamwe. Il n'y a même pas 3 semaines. Il n'y a même pas 2 semaines que tu as sopi na lobina lukango. Mais na lukango, total nanu oyo, na linge ki mate e bunga te, on a préparé pour tout le monde. Toko luka Teresia, et pas il y a les ketchou. Les ketchou na peso bambo te bele po azakape gentil, soko zu ata matière et pas nae, ozu ba image nae, apé sa copyright te. Toke no lukango na laksa bino. Bokomona Teresia ndenga zalaki bien alataka je crois vers imana avant di penda bo panzi makolo penda zo mona musuni o mona penda pe Teresia penda kingwe vimba bande ko Teresia kondi lokola ba bendiye mafuta na bebel Teresia misaleli beba ba ngoni bebele o bato bazoki ngolongola ba mafuta banini bandeko Teresia ba benze Teresia zo lokola ballon bato boli yango pouf Teresia komeli kwa bibon bato boli yango ba fini bato fina place yango ifio tuki Teresia omoni makambo ke ko luka likambu na yote likambu na yote likambu bato bayaki kolobela belle vie Vincent Vandine azolia ba fromage azomela azosala ba mission azokotsa bambongo na ye dati azotiala ba TikTok na ye azoseka azobina Teresia yo elati yo pona nini nzamba permettra te bisomba oye kokota rando yebi mutuna makolo te oye kokota likambo etali yo te tala ndenge Teresia kondi Teresia bima yo tsaka maboko mabolongo mikolo na se senga nzambe bolimbisi sambela makambo mwana oya jibe ezwa ampleur tobosa na yo kende kopema sino te toya koloba pe a sonam Teresia kufi po na rando bomoni ba rando boko ya koyina belle vie ba bien vie mutalie yo pamba nzoka nde yo moko miliani na bikota kota bafingo kotoyo bafinga yo kotoyo Teresia toza bato okoka te bana no pe bakoli bamona nde bazofinga yo bamona yo boye maman qu'est-ce qui ne va pas maman yaya heureusement même moi non aza très impoli mais aza quand même azo soutenir yo mais soutenir yo kana libanda na nzimite na kati ndako azo soutenir yo oza na soutien mutu te poso ozaki na soutien même ya mwana no oyo yaki kofinga belle vie Teresia olinga kokonda bongo te obangisi ngai nga lokwa nalinga kutu bemission lokwa bajibe wana na kosala analyse mais nalobi non oyela ngwata lobi na oyana ngwata na pokwa lelo na pokwa na osani sindi lelo na pokwa vraiment na ozana ta mingi te mais na otala so na ozwa sika moboye ya bien parce que na oke restaurant na ba pokwa olia tango na zongi so na ozana sika moko bien na ba botaka na pa bapaya
so nazaki pa na nga moko na poko na ngena ya pona na kosala makambo ya jibe Teresia oh bandeko moto kokokoshite kaka boye ozalaki na yo bien jour wana na teni na ozoloba Teresa komi kobanga Teresa nano bangi te bel viango kutu na yebaka te soki azalaka na motema ya ndene mais Teresa ngala danoise na nyonso oyo olobaki wana so nazalaki na Congo na koyebisi yo okangama ngai ba Teresa nga mwa mwasi moko ayako kokomisomba ke ye tata mwasi ya bana ayebi boyeboye Teresa nalobaka deux paroles nazaka na audio mwana na ye abenga senga pardon mwana senga pardon ozo comprendre mais yo mwana nazwa mwana na azwa kofinga eza itote mwana mwasi wana mwana na ya sengela ye pardon po mama na ya kota pe rando ka ndenge yo kota ki menga na pesa ka deux paroles akatambala moko et puis na loba na ye soki yo penza oza ndeko ya mobali nanga mama moko tata moko boza bandeko na fingi mama na bino menga ti lelo ngai yo nazaka na wifiti ponya akendaka te pour te dire que il faut ozala na raison soko bo omutu aza na rando eke aza na raison azoloba makambo aza na assurance azoya azoloba na assurance ntango asilisi meme eza pema akomela mai akoseka mais soko oza na tort obi oza na basekele moko boye bomba olinga bato bayeba te baye soko bateti yango na lokola ndika da tak 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 tik tak tok tak 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 lamba lele okaba mutu lamba lele lufwa lulwa kiti bana bami beti yungana pakundi bami tadidila nani bande totala Teresa ninga kondi esali somo epesi nga mamawa bozela Teresa yo ata bato baye koluka yo ata bato bakangi yo ata belvi akangisi yo il faut que noko samba oza ba preuve ya bakimpese azaka leze bien oza ba preuve asalo mabe ozo banga nini poni ozo banga kundi boye mama yongo baba bwakilo maladi ya kukonda mama na bandeko ba bwakeli Teresa maladi ya kukonda o boyoka ka o ba bwakeli mutumbasu ba Teresa kondi na ba age yango bolobaka Teresa na kingo wana penza no koksi 50 te na kingo wana penza Teresa age wana bolobaka ezaka solo mais so eza solo bozana banzoto kitoko te non bozela to yokana o batu nyonso bakompembene bakofanda kimia te bakomela mai te bakoleka si nzela mosusu te mpo kaka to apembe na belle fo kaka makambo eya donc loka nga na caméraman na belle nakesa makambo nanga mosusu na makambo mosusu privé nakosala te nafanda na bando landela yo na bayo kobwakeli soki kisi na répétition oza na nini nyonso ya YouTube bato nyonso bamona bakomi kolanda ngai na bato nayebi te nakomi otambola likenge parce que baoprofivre nga naza na bana na nga na bakoko na nga oyo nazwaka charge na ndaka bato nafutaka bino bowana bamilio na bino oyo bofutaka monde entier bafingelaka bino bato nga naza nango te yango lelo na denonse na bato mabe oyo bino botindela nga ntango natangi deja kombo ya Gelor boyebi mpasi Gelor awutaki awuti na site nini asalaka place nini
voilà on a ko dénoncer yango dans ça la vidéo na ka bolonga na chaîne YouTube nyonso ba tia yango ba poster yango ba comprendre ba tu ba komi kolanda nga na sima ko ba lezenga le so ba kidnapper ba na ba moninga ite le so ba kidnapper ba moninga na bumbi ba ke mutu etel ndem tatindi batu ba lezenga parce que kombo na tangi ba ebi chaîne awuti merci bandeko bomoni akomi na kobanga kotanga kombo belle vie akomi na kobanga kotanga kombo belle vie akomi kotanga ka gelo boyebi gelo le mafuta ntabalela na moto cameraman gelo siko cameraman ya belle vie ye wana akotambola te akosala eloko te soka moni kaka mutu moko boye ya famille libota kote na ye mama akomi kobanga akomi koleka akomi kobanga bandeko so otambola na liberté lokwa biso balada nyonso totambola nango boye il faut tokumisa nkolo so toza na liberté boye il faut tokumisa nkolo naza na Belgique na otambola matonge o nakendeki lobi na grande place nakei na Atonium na koti tina babulu wana tina restaurant na bimi nazotambola lelo su na kotambola lobi na kotambola vendredi na kotambola samedi na kotambola bandeko nanga nazotambola no banga mutu te toujours tête haute. Metala mama na biso komi kobanga ndeko nanga kokotaka makambo ya batu te soko tali yo te même na ba réseaux sociaux omoni bato ba o discuter yo yaka kaka yoka na yo simba nzela bima kende kozala ka bikota kota te okota awa mabe okota lelo awa mabe eza kitoko te. Botala pa ndeko na biso mwasi akomi botala ndeko ndenga kondi botala ndeko ndenga baby Thérèse oyo azalaki bien kaka awa ya 3 semaines soki babwakele maladi ya kokonda soki pe kokonda ya kobanga azobima lisusu te akomi kobanga partout mais sikoyo yo Thérèse yo yebaki te ke belle vie lekio na makasi. Moi na moi soyo déjà boye baboye bandeko nanga je vous dis ce que ça déjà pembe nya bakonzi vous comprenez kwa biso tozaka tozoka chance wana yebaka ba généraux nyonso ozana bango na cop ba colonel ozana bango na cop batu ya sécurité ozana bango na cop ba PDG ozana bango na ba cop donc atali lo olongwe pembe na mama Bobila Dawa olongwe pembe na Mobutu olongwe pembe na Niwa olongwe pembe na Ileo yebaka yango okotika na ba relation na ba généraux na banani biso ton to bima Kinshasa na aéroport na bima ka fait vert donc na kotika boy tapis rouge papa na koti avion na keita ngana bimaki parce que dans cette na copie na bantuana nyoso basi ba yebi biso boto sito seli relation donc pour na kangisa yo pe ekoza facile tant yo yebi ke belle vie wuti kuna asa seli ba relation et puis bolobi ki azwa mobali ya kuna donc alala kana mutu akuna mama o banga te mais matanga bona ofinga belle vie poane pona ke na aéroport pour exactement époque na e na ke na aéroport bakanganga no finga sila poani pona ke na repo bakanganga te no sala analyse moko noble o sila petanga oyoka yemoko vende le bino cette dame là a opesa ngai penza conseil yemoko pe belle vitango ka cette dame là a opesa ngai conseil mama di mama tanga oka no cette dame là a opesa ngai conseil mais yoko ko sala analyse to banda ko finga. Donc, vous avez une différence. On a la analyse, vous avez analyse. Analyse, ça n'a rien à voir avec le moto. Analyse, ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Analyse, ça n'a rien à voir. Surtout si on a même vie privée. A même ba photo ba na réseaux sociaux a même mobile na réseaux sociaux a miye yo moko yo ko sala analyse ke zo ba photo mobile no ke zo ba photo non ça et on les analyse
wono komi kokota na ba place oyo ke yo kokota te. Vous voyez? Ou bien analyse les andeni que moutaye kokosa par exemple que ngai na balaki à moitié vierge mobali na ngai ye yonga abalanga tozana bana nzoka nde abala déjà kufela mibali wana nde ko ba non pona nini oye na moitié fallait osoko oye na vie na yo yaka na mobimba neti mama Teresa aya na vie na ye alobi kete ngai na balaka mobali na nga kufi asali be côté mama Teresa yaka na vie na ye mobimba et puis ye mon daye nango so to ko tia commentaire to che mais oyo ya bombi biso to keno ko kundola ngote ba pasha na yesu ki banani na ye na ko luka ba kombo na baona kina bangwa soki ye mokalo ba kina zana ba pasha to suka ka wana zana ba pasha mais na bando kende ko lukate ngana na wa ko pese ka conseil que mama e keba il faut ko mitalaka ngai na zanani ba relation ni na zanango na ko suka wapi vi na ngeza ndenge nini na za boy lelo mama Teresa komi keba tala ndenge moi oyo mobimba oko risquer na msoko ko futa ndako te ba kopi no salaka moyo ke no salango eko zalate ozo mona te ke ozo mi lukela makambo plus makambo ezate bima na yo ko bebisa carrière na yo te lilo to sali chaîne banane ba soutenir yo kanti baba kuku wana ba soutenir na nusila ba ya suko soutenir yo non oko luka batu na yo moko siko bato yo ko luka o ba mona ke ozo blesser batu ozo finga batu o moti ko mi bebisa yo moko oko zanga batu soki ongai la dano zilo na zangi batu na lia kananga na musala ngote na sala kananga na apela ba place nanga musuna zo bambo mais yo siko lia kananga eza musala na yo neti nga musala nanga na kende nango na tongo jamais na ko bebisa jamais na ko bebisa jamais na ko finga chef nanga jamais place musala ka mwana malamu na mwana malamu so pe bobenga nga mama malamu so pe bobenga nga koko malamu kaka koko malamu ba baby saka place ba sala ate oyebi muta osungolo bité reconnaître kaka ke na yako kota likambu yanga te saloni poni bokoka kosenga pardon te siko mikondi saka boye bandeko tozongisa isusu ne bandel pa photo zongo ne bandel o mikondi saka boye Omondenga kondi kingo nyoswe komi mulai akondi esalinga pasi na mawa bandi kona bandi na ngako shite et puis tokotala Teresa avant wana Teresa tika kotinda lisu mwana na yote ko bimela su na makambo belle vite le kisa yango pa salango éponge pa kende bois kisa yango kota na makambo na o mususu yeyo sur la YouTube, bakomi kolanda ngai na bato na ebite na komo tambo alikenge parce que ba poursuivre nga na sana bana na nga na bakoko na on azwa charge na ndaka ba futaka bino bona ba million na bino o bo futaka monde entier ba fingela bino ba mais oyebe ke bazana ba million ya na dénoncer OK tout le monde ba million be o bino bo tingela nga tant on attend déjà combo ya dialogue a outi na site nini asala ka place nini. Voilà, on a pour dénoncer en gros. Dans ça, la vidéo, on a pas besoin de chaîne. On va poster, on va comprendre. yango ebimi toke koluka nano makambo ya Teresa ezaki ba nini ezaki ba live na yebi te ezaki ba live te bozela ezaki ba video Teresa ma alata o eza o te eza 2 semaines passées Découvrez Revite. 2 semaines passées, kaka.
Thérèse akondi makasi boye ekatuka mbati mami bozela botala bozomona différence botala Thérèse ndenge azalaki na ye bien botala Thérèse Thérèse ndenge azalaki na ye monene botala Thérèse apa monoko na ezalaka ya kotengama mpenza botala Thérèse ndenge azalaki na ye bomoni Thérèse ndenge azalaki bomoni ndenge azalaki bandeko na nga nyonso nu Thérèse aye kokonda mpona oluka makambo koluka makambo Thérèse eluka makambo oza kutu na tiango na capture na otiango na nini na ngai eluka makambo yaya na suki na nga wana ebela koloba eza te mpenza na makambo oyo nayeka koyebisa Thérèse en tout cas bima mutu aleki yo na mbongo yaya yo moko lobi bazala ba million yebaki yango mutu aleki yo na mbongo aleki yo na makasi bandeko mutu akozala handicapé akozala faible metanga aza na mbongo aleki yo na makasi surtout na bakongo wana akofina se bakuluna akofina se bavoka akofina se bamagistrat akofina se bato nyonso okweya oyo kokota no makala okoti mpe no ovanda kuna 10 ans 15 ans likambo osala mpe ya malunga te parce que ka moto wana aleki yo na mbongo epuis babwaka yo na makala mpe babosa na dossier na yo bato kutu bayeba lisu teke batiaka yo na makala parce que nini ozangi mbongo alors moto aleki yo na mbongo ndeko na nga aleki yo na makasi kutumbolaka moto aleki yo na mbongo te tonga ye na nsima ndako koya na ye na kamera te surtout na kati ya Congo soki akangisi yo osuka api bino mo bomoni mama Thérèse ya place asoki c'est que je te demande mama Thérèse soki ozala na courage soki pene oza na bapreuve ke belle vie afinga yo oza nango ya yo na ndenge yo oyaki ofinga belle vie na mongongo na yo moko so mpo oza na mongongo na yo moko ke belle vie afinga yo pesa biso bapreuve wana et puis nous aussi on va parler à belle vie mais aussi longtemps oza nango te biso tozo accuser yo moi je suis même d'accord bakanga yo je suis même d'accord balukisa yo pona nini eteya bato bayaka kofinga bato inutilement même bakoni mama bato basala nanga oyo bakokanga ye azofinga finga bato bakangi ye moi je serai d'accord pona kofinga oyo esila mais je remercie na bato nyonso bakoni mama bolinganga o bokosa na ke bolinganga te mais bozora ba photo nanga botiaka ngo na miniature bakoni mama oya bazoba wana o nga na sona po nga na sona kana bazoba soko za zoba ndeto oswana nayo so za mayele ato yo koloba ndeni na swana ate na sona na bazoba donc bino bazoba wana botiaka ba photo bozotia banini nanga il faut bo continuer bakoni mama bazoba voilà donc mutu aleki yo na mbongo il faut kobanga ye awa na poto biso toana biso bonte biso nyonso tokokani biso na poto ozala na 100 ozala na million tokokani mpo toliaka bilo nde moko même fromage miliki sukali voiture tokokota restaurant hôtel tokolala dorme na Congo yaya bamsu baliaka fromage te bayebi yango kutu te bamsu ayebi mbula mela miliki te bamsu ayebi kute Cerelac eza elone ayebi te Quaker eza elone nao confiture kutu bosana au contraire nzoka nde tozala bamanga tozala biloko tout okosala confiture c'est facile à faire c'est seulement mango bakisi sucre mais nani osalela yango kuilungongo nayebi te soko ezalaka kaka alors Thérèse ya mutaleki yo na mbongo mutaleki yo na influence en tout cas ke batela muna na yo et puis batela mwana na yo parce que oya koya ko violer kolinga te Kivu ekoma na Congo epa ya mwana na Kinshasa epa ya mwana na yo to pesoka ba conseil bandeko en tout cas likez, partagez ceux qui nous en attendent lilo en tout cas je vais revenir auprès de vous pour expliquer ma kambi ya mwana vraiment beau like ngo makasi beau partager ngo makasi et au sala bien botala ndenge Thérèse abimi mo pepe lokola bale bato boli yango bye bye botika la malamu.